Et loko na lobate les nazana prison. Et loko ni lobate. Parce que nous avons toutes nos questions ti na par rapport na temps au sein de la prison. Moi ku ya makasi o kutana na ngo eza yango. Kaka yango wana mususu teti o bien prison. Comment est à l'aise? Ngana zwa ki visite ya bato. Ah bon? Basali singa vidéo. Pardon? Singa Kabila pardon, singa Mama Olive pardon. Au salaki yango to salaki te. Na salaki yango po prévenir. Au sali yango na sali yango. Est-ce que na lero wana tokolo bekeza chibola? Donc ba yebisio fukama senga bolimbisi. Na fandaki na bila mananga ba prisonnier. Lero wana même directeur ya prison, je vais qu'est-ce qui se passe dans la prison? C'est pour cela que dans la prison il faut battre la prison. Oh, oui. Nga ba sali singa vidéo ya senga autorité morale pardon. Ce qu'on est roi tu me dis quoi? Ça c'est quel pays? Parce qu'il y a ces réseaux salamawan. Bah tu vas éviter que l'eau comme les autres salama quelque part. Sa sécurité de la prison. Papa veut qu'il faut expliquer parce qu'il y a une certaine langue. Au bazolo ba lelo que l'évêque Mokuna aurait reçu 5 millions de dollars. Il y a en même temps au bima qui otikali kolobati. Est-ce vrai aux gens qui mbongwa? Ce qu'on a la prison, 5 millions de dollars aux autres. Même il y a un babylone comme ça. Même l'air batozolo bango, il ne faut pas même que tu amato. Ce que 5 millions est allé dans la prison. Donc, ce qui fait hier, bon de me fait hier. Ils ont un montage où il y a un symbole de soutien. Mais seulement dans les qualités de la que la prison, il faut battre la prison. Surtout quand nous avons une vidéo, bateau devant moi avec les gens bien armés. Deux soucis majeurs ont fait l'objet de la présence de l'évêque Mukuna Pascal, un représentant légal des assemblées chrétiennes de Kinshasa, au bureau de la première dame de la République. Un malaise s'est observé il y a quelque temps dans les relations entre l'église de Réveil et les autorités municipales de Ngaliema. L'épouse du chef de l'État, Mme Marie-Olive Lembe Kabila, a partagé l'indignation vécue par l'église devant le mauvais traitement infligé à un serviteur de Dieu. Azala qui peut indigner makasi. Namoni à promettre vraiment que plus jamais makambo lengwa nekoki kosalama ya humilier ba pasteur. Namoni que Azala qui peut être très touché en tant que mundimi ya Yesu Masia. Le pasteur batika qui est en même temps bazo sambele déjà. Donc on a koloba que l'évêque Pascal Mukuna a saisi cette opportunité pour présenter aussi Madame son épouse Odia Mukuna à la première dame de la République. Je suis pour présenter Maman évêque officiellement et pas la première dame de la République. Il fallait quand même à mon égard. Pour remercier Maman Olive pour la disponibilité, pour la mutema ya bon maman. Omoni a ototelemi na lupangu na ye. Ayambi biso madame, ayambi pe Maman Odia Mukuna. Les sengonyon sont vraiment tous sepeli. Tout le bien zamba pambola bango. Musala bazali kosala ekendeli poso. Kota loba sango azali tokoti ce qu'on a phase ya kobeta bout portant et kosala bien. Alors pasteur évêque Mukuna Pascal. Nali d'abord sala analyse. John Numbi azalaki général là wana mboko. John Numbi tango kaka makamunyo se bandi tango Shebe ya kufi. Yombo ya Shebe ya babani kolanda te azalaki soupçonné. Azali parmi bateau bali loko la soupçonné principal, inculpé principal na kati le coin. John Numbi a monanité na heure ya Kabila quand il fut président de la République bien sûr,
il a été un peu aménagé. Non, ils y étaient, tout ça. Bon, finalement, jugement moko salamate pour confirmer que charge dans la John Numbi. Et l'équipe. Et ko sala que président de la République ya sika Félix Tshisekedi a joué Bokondi. Tango ko sala makambo remaniement a signé mo ordonnance John Numbi atikali ka coopérant. Place moko bati été. Fallait ba sala pour remise et reprise. Na saluer Ndekolanga Barnabé ou dans la prison à Zolanda Biso. O toujours réclamé ba bimisa ba Barnabé, ba bimisa Mama Saro. Il faut ba bima parce que ba oumel mikolo belé. Alors, tango John Numbi faut ba sala remise et reprise, ali ko sala remise et reprise. Makambo eleki ndenge lekaki. John finalement Kimi, yemo ko Kimi. To yebita Kimi la nini? John Numbi Kimi. Bazolu ka bakanga ye na minute aso mona na te. Siko ba kei ko tala moko ya banda ko ya John Numbi. Pasi na kati bakuti bibembe. En croire cette vidéo, bakuti bibembe na congélateur. Neni mutu akoza na motema kamati mutu atie na kati ya congélateur. Je parie fort que peut-être procédure ya koboma bango zalaki bakoti na congélateur bakangeli malili koboma ka kuna na kati. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais pe ba dossier ya ndenge na ndenge. Ya ba Shebea, ya ba Eric Leng, ya ndenge na ndenge. Analyse nini yo tali John Numbi le puissant na kati ya armée, lelo azomona na te mais ba révélation ya modèle au moni ya ndenge. Et loko liboso dans le Bakiango, bien avant, ne veille patriotique. Et ça d'abord, loko yakozo mutu général, na moment c'est une formation à militaire. Ah oui, c'est l'électronicien général, colonel. Ne biseko que na kutena ndeko moko ngane bibien, kasaye, l'aéroport. Ngane kitina avion, ya telemi on a bateau, ah ça la bateau va tourner, ça la bateau va tourner. Kakaboy. Ah, Nathalie, mais. Oh, Kayembe. Oh, Asso Tchangabou. Les cas. Les cas. Quand tu vas y battre. Ah, les Namundo Natik. Alors. Les Nakei, ah, ou Lingo Revesengai. Ce qu'on coûte pas place, on les cas. Ah, bah, il y a des gens qui ont des akasaye. Kuna Kayem. Kayem Tung. Alors, na Monique, mais Motoyo. Où y a ça les couilles à coucher dans ce biso bamoa. A combien la grade à bout? A combien la grade à boyer? Et bandika, voilà armée. Oyo Kabila tchela biso. Numbi, Bazali, sont des criminels. Les tout ça qu'on a qui batoyo, basaki na politique basaki ko sala hote. Bango ba yaki ba zombongo. Bango ba yaki ba piye mboka. Ko piye mboka. Ezali ya oya lingo sala bobeta ye. Wali lingo sala pa bobo maye ko sala boy. Est-ce que vous vous rendez compte sango? Mutoko sa na arsenal. Na ndakula ina lupango na ye. Azaye mon côté. Azaye mon côté. Même ba parcelle ya bakayimbio ya kufyoy. Balandele ba parcelle nyozwana. Lero soka basolo bake to ko embrasser viloy. Il comptait sur babiloko na bango. Obecheche na mapango na bango. Mais na moment na est basolo ka ba arme. Mais bota là-bas, arme ça n'a pas de moto. Afin de yango. Kaka ya kusala batu mabe. Deux. Ngana zo kamo congolais. Où il y a cause jusqu'à présent, si me ya batoy. Oza si me na bango na bona nini. Talanda ku ya moto. Dossier ya Kabila le père. Ou basambis au lieu na tribunal militaire ou soit ya bisoy ezana ndaku ya mutu on nous parle de quelle justice au bango basakina ya bundu ja Congo ou biso tout ça kolanda na télévision c'est pour cela même biloko comme na ça bango nano ba vérité ko bima bato kamo. Donc, Bundu dia Congo, dossier kuna, ya Bundu dia Congo. Le Gambo Kokam, mais papa,
nene biteke lenga zakanangola nene biteke lenga kima Eric lenga so to so bebi ka kima oh jour Eric azokima toza la information hein akomi ma njili akomi quartier ça c'est le reportage un coup d'état raté to so la ndaye siko ya zu direction bo kuna bazono ngala miswa mais bazo se no mascarade akomi côté ya Ferbois côté bakati munoko bakosila congélateur bisino akimi à travers ça sont des criminels mais makambi akosala marche yango awa l'état-major nyonso ba parti politique normal mais papa ngana sokamo dans un pays bakuti biloko aboye bato afandi calme comme c'est le resate biloko ya kotombokela biloko ya kosala ba déclaration biloko ya kosala ba marche basaka marche te biloko kopesa kanda yango te bango bazozela seni ya président seni wana nde ezopesa bango kanda mais oyo bazobomba ndeko na bino na congélateur ndo omoni baweli mbangu na parlementaire bosala loi ata bomaki avant ata babomi après basambisa ye te c'est à cause de ça. Vous croyez que cet homme peut faire ces choses sans bénédiction? Les joueurs sont salma mkunzamboga zawab. Voyez, c'est l'organisation bien établie. Ba photo nyoswan. Ba congolais boni ba kufina mboko na ba. Donc avant ba bomo yo ba kanyo photo. Ba yeba kiteke kobima. Ba kiteke kobima. Maintenant. Parce qu'on a besoin de défendre tout na pas justice ça bien te nenga yewana iriklen ba photo cabinet fonga qui a besoin na bureau juridique ba fongola ki ya maman ya maman besoin ba défendre iriklen. Donc c'est pour vous dire que bango bazana leso ko pesa ba to hotel et loko numbi akimaki à sentir que kolongo na ngai na musala na kozala polele ndetino moni akimaki makambo. Est-ce que yazalaki na ndako kakoyo balandela bandako nyonso non seulement bango balandela même na bapoto soki ezalaki makambo ya bwebimi baprocureur justice militaire et comment nous sommes persécution na bandako ya batone batale c'est quoi nini ezakuna mikolo utioleka na résidence moko pe ya Numbi na Lubumbashi balandelaki bakutaki pe armement moko makasi tolo bake bando préparer coup d'état te batwana pona soza ko beso e ko beba ngala je sabang na mutuna bango bazaki ne loko basere ko viser les raisons beso que Félix marionnette mutuna ya musala les news solingo le tokolongole et ne croyez pas que makambo que ndenge zokene boy ne se passe à 1 mois ne se passe à 3 mois ne se passe à 4 mois tu crier le comme tu bomiye tu crier le comme qui a fait accident tu crier le comme qui a quoi un avion. Salut, bonjour, bonsoir ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus dans vos maisons, sont ok parce que vous servir c'est vraiment mon devoir à moi. C'est pourquoi quand il y a des nouvelles à vous donner, je n'hésite pas pour venir vous le présenter. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille, pourquoi je vous ai ramené cette petite vidéo? Je crois qu'il y a beaucoup de gens, il y a déjà la vidéo, mais pourquoi te zongi si en lisusu? Parce que
Si vous allez dans nos vidéos précédentes, Talaki vidéo moko ezawana ya pasteur avec Mukuna Basalaki na Papa Sango, il était en train de parler sur Maman Olive Lembe, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo. Et il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui bino biso toza a tepo na oso ki biso toza awa étant ki ba congolais. Étant que peuple congolais, sinon le babou, non le béton que peuple congolais. Nazate que au pour naza parti pris à moutou pour naza abou, non. Biso to ana posa mboka na biso bonga, tande to souffrir à na Congo. Tozo souffrir. On souffre la grande famille de B52 la million officielle. To souffrir makasi. Tozo souffrir, ezali kamuya ba jeté. On souffre, quand je dis on souffre, biso toza na Congo, tozo mona makamya ndenge la famille. Ok. Na vidéo wana avec Mukuna Lobela qui Maman Olive Lembe, en tout cas il avait mis le point sur les i. Mais ils en a batu batindenga ba vidéo o bomoni na cheli bino na début awawa. Balobi Maman B52 avec Mukuna malgré les loyers koloba les contraires. Il y a makambo o alobaka avant ba vidéo ça je crois 2 ou 3 ans passés la grande famille de B52. Tangu évêque Mukuna zalaki nanu allié na couple Jikaka. Tomoni ndenge akenda ki ko présenter madame naye na kingakati. Tomoni ndenge après kobima naye na prison aleka ki une émission pour dire que batu bayaka na prison place azalaki pour na ba fléchir ya senga pa mo livre pardon. Est-ce que bato makambo basalaka na prison wana ndenge alobi na vidéo que il faut prison na biso batala yango? Est-ce que batala yango? Batala yango? Point d'interrogation. Mboka na biso le lenge ezali kokinde. Est-ce que régime ya liboso na régime ya mibale ezo tambola be le lenge moko to ezo tambola différemment kotala makambo ezo salama lelo oyo? Je peux dire que 10 ans passés to ya dollar est-ce que zala ki le lenge komi lelo yo? Ça qui a foufou 10 ans passés ezala ki na motuya oyo eza lelo oyo? La grande famille de B52, réfléchissons tous ensemble s'il vous plaît. Tous à la fanatique, tous celles qui fanatisme était. Nous sommes en train de souffrir ici en RDC. Oui. Toko se voilé mi tout mi sous tête, toko se voilé mi tout on souffre sérieusement. C'est vrai que le président essaie de faire de son mieux. Ya rotonge la biso babala bala. Ya roté la biso gratuité dans enseignement. Oh et comme il est là. J'évite de parler beaucoup à la grande famille de B52, la million officielle. En tout cas, j'évite. Bande comme sous baloba gratuité enseignement et y a ko baby sande enseignement parce que on a gratuité mais ba école ngo soko coach otala nde bazotangisa bana ce n'est plus la même l'air ezala ki yakala. Donc c'est-à-dire batu bazo sala elo o baza contre volonté. Pourquoi? Parce que azo bénéficier de l'oroté. Mais bandeko obo tindelenga ba vidéo yango na tie juste pour na ko rappeler biso ete to lukamboka na biso ebonga to lukamboka na biso ebonga to zala wana te lokola bafana kwiti te to zala wana lokola bafana kwiti te to zala wana lokola peuple congolais oyo azana posa avancement pour na mboka na ye bana na biso tozo bota lelo oyo bazo tanga lobi na bango ekozala lolenge nini lobi ya bana na biso ekozala lolenge nini eza motuna foto tuna to mituna etonke biso to ba parents eza motuna ya monene il faut to tuna problème ya électricité to lobela ngo kutusute mai ko kangama to lobela ngo lisusuté maboulou na nzela malgré ba construction bazo sala mais maboulou comme fois multiplié fois multiplié par ba maboulou na nzela mais bazo sala quand même construction bazo sala quand même ba construction na banzela bazo bongisa banzela mais maboulou ezo sila te
Donc pour dire que peuple congolais telema pona mboka na biso. To telema pona mboka na biso. To telema. Mingi penza koloba pona commentaire ya ba vidéo on a utu kotia ezate. Boti ke langa bino mona ba commentaire parce que bandeko batinde nga ba vidéo nde kana loba que si vous avez des suggestions, vous avez besoin que maman B52 puisse faire quelque chose pour vous, maman B52 puisse éclaircir que des choses aussi qu'on a na connaissance tout ça apona ko s'entraider tout ça apona ko se supporter tout ça apona ko mi pesa na ba idée ceux qui ont na idée moko bo eux ko faire avancer mboka na biso en tout cas feel free hein tous à la peine à l'aise ya ko tiki na biso ngona commentaire de façon que mi kondi na biso to ba proche ya ba mi kondi na biso bazo diriger mboka mingi batala ga ba biloko akotala ngwa tanga bi moi idée o mto apesi akepa la abc kuna L'air au yebisa bango kuna ba luka ko améliorer musala pour que mboka na biso kende liboso. Yes, donc merci beaucoup na bino nyo surtout au bozala ki wana kolanda biso na B52 la million officielle. Nzambe na nga apambola bino en tout cas bisika nyonso ezwami bino soki Yesu Kristo azongi te ngai na bino tokokutana na mikolo oyo mizali koya. Mais toyeba ke mboka na biso c'est un pays béni. Nazo ba prophétie moko bimanga na 1991 prophétie wana na ebike kokisama pona prophétie baloba na biso ke mboka na biso ekosala boye ekosala je pense na lukela biso vidéo wana na oya ochela biso vidéo wana na B52 prophétie wana ba olobela biso sur Congo ndenge kozala ke muto kozala libéré après la libération toko souffrir batu bakokende mais il y aura un temps oyo bato nyoso tozo kima mboka oyo ya biso tozo kende ko investir libanda tokozana na besoin ya kozonga na mboka na biso po Congo c'est un pays béni juste que bato bazo diriger biso nde bazo mema biso na mbutu mais la justice de Dieu il y en a il y aura un jour nzambe akotelema pona mboka oyo ego simba et aussi la grande famille de B52, la million officielle. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement, partagez les bisoliens ou en tout cas, commentez. Si que les bisos to lim to betisi libako en tout cas limbisa biso to ça la juste ozali mo sala na biso. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. En tout cas, nazo pekisa ba mafinga na ba commentaire to finga te to pesa na ba idée pour que mboka na biso et avancer to tika ko finga batumsusu bazo benga nga bazo komela nga bazo finga mais c'est pas eza na intérêt mon côté à ko finga parce que ato finga na changer te dans zaka o nazalelo o boy mais tozo bunda kaka pona mboka na biso en tout cas nzambe apambola bino bisika bozali soki Yesu Kristo azongi te ngai na bino tokokutana lisusu na mikolo oyo mizali koya nzamba pambola bino bye.